Papa, maman, bakufa déjà kala. Bakufa déjà. Ah bon? Où me la diambo makasi boya ya? Ya onde kande na vivre nango. Masolo e. Basundo la batima ki. Ça chose masundo yoti. Et moi je charge moi kuteka bana ezaki. Masolo e. Papa mona tikana na zima kinda pour beaucoup la moni ngamu. Eh. Ya solo. Pourquoi na sukoli ma lesi na bongisi ala na ke. Teki libolo tango na lesi moi. Masolo e. Tu vas dans la moelle de tenir la jambe à la mission. Faut qu'on puisse se cause mettre dans sa 5 ans. Et là c'est ça. OK. So on dit que on est venu na tongo. On va dire c'est un bomba. Moi la reste c'est pour ça tout les gens. Masolo e. C'est bon t'es Césarine. Zona libunguni olaxa. Ubota pena o césarienne. Eh, botei na mbili. Masolo e. Quand ala nalala nda kumela na pa biso na kama les na mwasi ko twan na kimala manda. Masolo e. So batindelo mbongo bando teka polesa mwana teka. No teka. Libolo pe lemba passe. Uzoka pasi. Kuta mugamba ukanga mfema. Ngomda pota boy. Pota passe. Linda, bon pe ko craquer makasi weko. Mutoni msangana bopete. Ça y a mado. Nada chay, c'est madoté. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin na nga pe poitrine na nga yeki bomwasi mobali Amerika pe akangama. Cantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille batache epai na salela nini. Ok, yo kosalela gel de bave d'escargot. Oko appliquer yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours. Batache nyonso pe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali osala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awatoza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai koma lokola lisap. Ah bon? Pona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme. Applique yango na kimobali na yo okosentir etolomo et puis endurance ya kibobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo maman. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Awatoza. Merci beaucoup, merci na batno so zolanda biso vraiment na Karine Yamado TV na Sarabino que chaque jour to kota rapona ko lukela bino ba news kandenga masolo ezalaka hein lelo vraiment Karine Yamado émission na biso masolo to zongeli vraiment to bandi moi pause muke moi mikakatano kota ki main toujours avec nzambe tozo bunda pe to kolonga bitumbango kande na Sarabino que Karine Yamado maboko pembe donc awa vraiment tozana 25e commune na kati ya Kasavubu oto banda obenga kala cimetière place ba maman na biso ba koma luka moyen ko sela biso mwandunda mwangai mwa matembele alo na pointe po bisotolia mwa santa boyeza la mwa pondu basala kango vraiment awa mais
mukomsu to yo lobela pourquoi ba clôtura eloko oyo mais tokotaki a mingi babi bana 25e commune nde makambu bana 25e commune bango nde bazo sala ke hein makambango e sala ma bien donc na terme ya makasi ndenge tolobaka ke tobengaka bango ba fazer bano balala kalibanda bano bazanga ba parents bano bazanga ba maman bano bazanga ba papa bano bakimanda babengana bango eteme yemo kabite na biminanga na kenanga donc baza awa vraiment. Et chose étonnante, on a côté naba infirme na kati. Et ça l'a vraiment pas si. Kota là, ça fait vraiment trop mal. Et ça l'a biso vraiment bien makasi mingité. Il y a vraiment gloire ngoma autant c'est la caméra, autant c'est la vraiment caméra. Na ba ki le fona kokana bango po ba yo kanga sonité. Na lati pe na bwepo ngala bango même esprit, même moral. Hein? Sozo te oye o solana bata bato baza moi boyo pe fo zaloko abango po esprit qui n'est pas normal donc on a pena gloire ngoma autant sa caméra na ngato kuti bango na nganda no ba omela diamba na bango ndenge zalaka kaka hein ba obenda mo eloko na bango ndenge zalaka kaka to komia vraiment gloire ngoma tamsela nga caméra et to komi vraiment awa mbote na biso comment na bino na sepeli makasi na linga bino makasi et puis koyoka ke boza awa na sepela ki vraiment na rendre bino visite. Comment on nani? Comment la Sarah? Kombo kitoko. Webi Sarah msani ondo sana bibi. Na ebite. Ebite. Oh, ebite mais ba pesa kombo kitoko. Papa na maman baza. Papa na maman ko bakufa kutu déjà kaya. Bakufa déjà. Ah bon? Oh mais la diamba makasi boya ya. Ya onde kande na vivre nango. C'est ça diamba raisonner za makasi. Za lebele. Ya na vivre kana diamba na vivre kana whisky. Elo kande vivre za nga ya ngwana. Obala. Na bala te. Obala te. Obota. Na bota mibali bakima bana. Oza bana. Ah? Oza bana. Na bana 4. Oh. Sko sala ndeni na yo na bango. Asala kaki ndumba nde yango na lesa bana ngai. Tabi mana mibali ata 5 ata 10 ya popo na zwaka mbongo lesa bana. Oza monstre te. Bon 5-10 mibali ndeni obominga. Kai ba onde ba pesa mbongo. Sozi moko ozwa mbongo mki. Baza 20. Bafuta neti ba combien? 5,000, 4,000. Ya la prite ya kala mutu nyoso okutani ka otali parents nae. Sko Sarah awa ya papa yo te papa na bandi na $20. Et pas kakoli. Tali ke te mutu te na bandi 5,000. Et pas kakoli ka. Ika ya mutu nyoso okutani kana. Oza ndako. Ah, pona moni eza bilanga. Nala ndaku te. Yo vanda ndeni na yo na bana. Avanda kana bilanga na sanzete ka. Na sanzete na bana. En tout cas vraiment gloire ngoma auzela so ba insert Sarah sko a classe ezozonga yo na sanzete na bana il faut 5,000 francs pour les sabana. Osuka ndeni. Na vivre aga bongo. Bana ba otanga te. Bala batanga te. OK, merci beaucoup. Et tomoni tantine bisoza awa. Oza vraiment limbisanga pour na terme bato bozolanda biso bo meka vraiment ko limbisa biso pour na terme et tantine biso aza infirme to kozoye un sœur to laxandingi abandaki koya mama o vivara a ndenge ni kombo nono nani kombo na Charlène mosi kitoko zola mulai solo wana eza ndenge na ndenge na wana vivre ka boye na zamba atuluka mbona ngana sosa na ya na salifina ngana sukoi bilamba nde na vai na ngana omela babilo na ngana yo za infirme bazwa ka ope bazwa ngako bazwa te poani oh ya solo bazwa ngako sko viva ndeni na vivaka na mbongo bapesa ngai wana na vivela obota te oboti non te uza ndako na ndako te na rambe na lala bandaka baninga lala ndaka baninga parce que vino mo mendo suki loka ndaka baninga et va père mo beli o sala ndeni so na beli centre zali ba memanga na centre ba ke ba sala ba pesinga ba traitement la biki na zongi OK centre na ba benga ngoni au père OK merci beaucoup à part ça bato ba otalo zo ipsa bangoni bato baza lokwa yo ba libanda mboka ozo ipsa bangoni basunganga basunganga na vio na nde na zali do misiki ka
koloba ebele mbanga pasi. Est-ce que lelo vraiment ceux qui bato bayokeli o mawa bazui moyen ya kolukelo place ya ovanda olongwa awa? Na olongwa. Olongwa? Na olongwa pe na kipe. D'accord, merci beaucoup wana vraiment et gloire à ton selanga caméra to kozo ben sera banda na bango après. Madame bonjour. Boni yaya. Na moni na mwana boye pourquoi? Na la libanda na fazer na rodaka. Mama kufa papa za na Luanda mtosunga azate. Ndina baniki shege mama kuta nyoko linga tro na mune pe place azalate. Yona mikocha avec fazer pour mama na pe babomai. Yona kota revenge pour na boma mutona mais Dieu se zaka na maboka nzambe mingi olobelezate. Est-ce que que vengeance c'est la mabe? Nayebi. Kombo nona? Magali. Magali. Bon mwana. Metushela. Hein? Metushela. Metushela. Poani kombwana. Préféra que on poani po yo. Ngai te basala nzambe ba pesa kinaza mama bana misa. Oza mama ba misa. Priya kape. Na samba na liloba. Samba na liloba. Quand nous avons sa pasteur na bino teke ta la vie na o vivre boye na boye. To ebisa bakana biso. Mais ba kipate. OK, en tout cas vraiment batriyo so asambela na liloba, o aza sera liloba. Ngana yebi église à liloba, eza ko ba église mususuté. Bozaka vraiment na temps ya ko sungana. Komona maman Magali azola la libanda vraiment na bana misatu. Ezo sala vraiment bien malamu te. Awo eza bilanga. Batama bepe ba kokota boye na butu. Basali po bako sala babimi. Donc ça fait pas propre. Donc to meka vraiment ko sunga parce que azamona liloba bana liloba nyonso na yebi ke bozo landanga na yebi ke bana liloba bozaka na motema ya balobani ya boto donc motema boboto quoi bana liloba au ser na bino église et ça sonne mona liloba la libanda mais liko na ngo bocha munoko bo porter nga rigueur te biso to saka musala to loba mama Gali oyebisi ba ser na bino liloba nini na lobika ba sunga ngai pona lala libanda makoki zate ko yo za mobali tozo bota ko na bana misato ke ba sundola ba kima so chose masundoli yote yo mo je chargement te ka bana zate oui malgré souffrance on continue protéger bano no batela bango ka classe malonga pesate kota lobo moi sikito. Hein? Zola bien, lèvres bien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est les oleka. Quand on va s'en expliquer comment on peut gagner bien en appliquant. Business est un bar à membre moi comme. Tout ça là va bien encore pour la souffrance. Ma famille te boit mon qui peut être rabat na bango. La famille de son maman koufi. Moi na débrouiller. OK. Tout ça, business moi. Vignon soyango quand de baloba que vignon soyango eza problème te yo vanda a na bilanga à ton âge tu vis comment au vendeni au lia kanini au lata kanini pose courage somba ta polo au latina lipapa au sala ndeni ah gaza bilanga quand tu vanda na moi beto ni ba diamba na biso poko koko soko somba ta pour ça 500 terrain so c'est ça ba bengala mutute. OK. So le qui dit mbona ta moi 20 000 na tongo oyo vandi moi 5 000 ko bomba moi la reste c'est quoi ça petit besoin non. Est-ce que lelo vraiment sous babi va changer vie na yo bazon soit en classe ni c'est la première CEO c'est lelo vraiment mutazu en charge azon sous classe ozon ila otanga okoma bien au salon non j'attends parce que on a 20 ans on a 20 ans. Donc avec 20 euros ta première COT ou ça 30 ans à diplôme de ça qui pas âge d'eux. OK. Ils ont un souci non. Ils ont un souci non. Qu'est-ce qui prouve que vous avez un souci dans la classe? Oui. Qu'est-ce qui prouve que vous avez éloigné zo là qui ça que vous avez pas dans la classe? Ce qu'on est là ça. Pour ce que baninga botanga na bango. Am suyo va na balaba mu balekana. Bale ko pe ba peso be mbote tant on la ngisa ka passe na motema. OK. C'est pas bote fausse na tu na tata te mama te na soutenir. Papa kufa. Papa na bwaza ma kufa. OK. Ba famille maman bazate. Baza na bon mais comment qui paye intérêt na. Ntomto qui paye intérêt ya bana na c'est ça. OK. Mais ça fait trop mal. Lelo lié. Non, non, Melika noa. Bangi. Umtapi mnanga jamba azata. Ndio ali apesa ngalipa sama ubimaki. Na pesa na pesa nga pesa ngana te. Na final. OK, merci beaucoup. Bato ba Orlando zo ebisa bango ni.
bato balanda ngai nana mwana moko ana age ya 3 ans ana fima tata na ye bosoutenir ngai atala mambongo ateka ata mambongo studio poso ozinga ta ndako pesa ngambo ateka na bukola mwana ngai na pesa ngana tanga mwana ngada na buti na kutangisa na ngai ta mais sobe mutatangisa ngamuna ni tonikata nza mwana wa classe na mwana ngai ezana bato musunde bazolanda biso bazana ba ONG tumso koka motema pasi wana azuyo ameme na ONG ne okima te na kima sana na kimero kwa na bomi vina ngasela ni vina ngati okima te hein. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment. Et Toza vraiment, on a toujours continué, toujours au ça, Moussa, na biso kande na loba ke basala Moussa. Moi si kitoko na kata ya Zamba Boye. Ça fait trop mal mais Toza na choité. Madame bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien. Comment on a beau tché basili milai makasi. Otobolide ma de tout zolo. Mon bébé. Comment on a? Comment on a Déborah? Déborah. Ba Déborah botando ina bino likona malala libanda bongo ndakuneza na ndabte oh siko zo vivre ndeni na faze na vivre na kina toki ma libulu na niki bilamba na 18 ko kina ki lukambo ndo lukambo wapi na sosa do bino so lukambo na sosa ah bon bosala ndeni expliquer biso non mais quand on ko telema expliquer biso non de bosala ndeni Téléma, bien chérie, passage. Tu as place 1000 francs à 3000. Comment tu te coaches? Tu le qui n'a 20 000 balles. Bon, bello, semi pantalon, au sommet au planté, ce qui n'a pas. Bon, si manja canard. La soyiba. Est-ce que les lots vraiment ceux qui m'ont bali m'ont abîmé à bien honoré? Pose-moi ce qui toko. Vous avez moi si kitoko mobile moi bi lelo ndeza boye ngala lingi na nga fi wana malgré za fazer nga lingi na façonner parce que yana batu muso baza ba fazer lelo bakoma basala nzambe bateya bato nzambe to mona banduma babala basala nzambe webi soki lelo pena mobile abongwa ye ondima wasir Déborah tu ko sako ya so awa na kati awa za na mbalite na mbalite na lukambo na apna mi vivre na mama kuna tata te na mama te botu na lukimbo na liate na mama liate on a raison ce que vous vendez pas na vala kana zamba ka bongo dans ce pour que qui me t'attendait on est na quoi na ok c'est bon merci beaucoup et puis bato ba Holanda yo oye bisa bango nini par rapport à ndengo zali bala na ese ba ba na ngai basu famille na meza famille na musika ok elle a brasse bon ah se retrouver ndeni na ota enterre elle ota enterre maman pina kutana masa na pe shege ni pina kimala nganda po enterre na kipe ngati ok abande ko aider yote yango sala eketango kutana camarade na yo bokimi na bino boye na awa mais monte ke pas oncle bandola na ndako a via passe jola libanda Angala nana ndako me za na pa biso te na kama à l'aise na moi sine ko soigner sanga ko bimisa nga mutina na kimala nganda ok na ba parents batikala na Brazzaville ok boponi ozunga na Brazzaville sentiment du chasse côté là yo bien on est là qu'il faut. Ok, merci beaucoup. Yeb sabat oiseau landa oso ozana un mois yeb sabango par rapport à kiba idée. Ezi émission na biso masolo to solaka. Expliquer batu makamni oyo kana kati nini o sentir. Ozana posa okoma ndenge nini peut-être vie comme so boye. Tam so meli noa makanti bongwani nango. Te kanti ça la biso be passe te lukambo. Oza to lukimbo to mutazunga sunga nga. Obi mana mutu mo sepanite. To mutazunga na zumta sunga nga na lukasumbo ngote. Apia kambongo. Ok. Ici arrive pas que au passer rapport sexuel na mutu sepanite. N'arrive pas muto sepanite mobile non te le kinjelo ebita mutakiswe ebite. Tam ta science ebite. Ça sentiment de là tu veux prudence. Bo parce que bon. Balata ba prudence. Oh, yo là ça déjà combien de personnes? Balubanda. Ça beta bakaliki bakoko baluba. Ebele kaka. Mabele kaka. Ebele kaka. Là ça prudence qu'on a se protéger de tout. Kwa sababu tokinika waya na jino ko le kata na 10 personnes 15 ko ba nyoso wana webe état d'âme na bango
Malade ya kasida tena ko. Malade c'est belé. On te protège na prudence. Ça te fait aussi trop mal ero bimana mibali. Ozolala na olali na ono et soit kayo mais oza choité. Et que soit so vandi côté mo compter mo raisonner. Mais osane. OK, ero sala ko ero konta mbonde ero yoka pasi. Kwa example mbala pesi ngate ambo wakabeli ngate lokina mutoki nanga. Na mibali passer rapport et ça le peut vager passer. Tu yoka ba avant de passer. OK. Merci beaucoup, merci vraiment. Toujours continuer toujours pour ça. Musala, ana moni maman na biso aza vraiment na mwana. Ah, quand na lobaka ke Karine Amado ba basa, Karine Amado libumu kiti. So ngoye ba secret nanga mama Olga Awatoza. Donc Awatoza eza produit oyo esa ki evimbisa ba fille basa. Mais quand on a travaillé na travaillé moi pour ça moi plat. Donc comme moi pour ça moi bien. Donc ce na sali bongo et sanga bien makasi et puis bo sepia na sima no e munene awa to mona mama awa toza donc Olga awa toza na Paris à somba ba maison azana 3 maisons na Paris. Donc ba maison na yaye moko asanga mbongo na mutute ba maison na ye. Donc a produit na yo o mesana ko pirater tika mambo pirater po Olga awa toza ne makambunde solution la patrona. Donc yepena aza la patrona, aza la patronne, laksa ba te belé misalongo mais ma beza ka po bolinga bo pirater ne bo sama be. Donc mikolo net moi on a sola te on soutien te pour et sangara bien. Donc merci beaucoup na moni vraiment tantine nga bonjour yaya. Bonjour. Comment on a non? Merveille. Oui, c'est vrai ça comme non. Oui, il a signé. Et moi, ça m'a bien. La merveille de Dieu. La merveille de Dieu. Donc, Kombono est signifié Bolamu Yanzambi. Kombono Yangwana. Pourquoi vous préférez où on va d'avoir? Maman, na faisait ce qu'on dit famille pauvre. On va na faisait à la deuxième la bande la moi na papa mon a tika na zema kinda pousa beaucoup la moi nga moko. Ya solo. Pourquoi na sukoli ma lesi na bongisi la na ke teki libolo tango na lesi moi. Oh, yo sala bongo. Teka ngo. So na teki tena vivre ndeni. La teka. Oh. Moi tika la nam utika moi ni papa camarade na ngai ke ba 23h na yem na tango pe na seni. Donc faut payer ça y est pour tika le maman. OK. Je vais na zuite, je vais na risque pe kapot pe pasuka ka risque da makasi. Ce que je capote pasuka sala ndi. Na katani na tombo kamakata bafina ngambongo po beti mwana sanga ya dada. Oh, la kisi mate nga 3. Tumela kisi mwa pesa na centre pesa pete ka ya pembe boy. Tumela ngo ebimisima. OK. Ta condition bota mwana na césarienne. Bota mwana césarienne. Bota na césarienne. Zona libunguni olakisa. Bota pena o césarienne. Bota ila mbili. OK. Mbeli ozola libanda. Tena vanda na ngai mwana fusi 3 mois na seni. So fane pa bo kilo makambeza ngati mama bo kilo na ngabenga ngane na ka fiegi. So ngisu shegi na mwana. Mwana kitoko bweza ba te bele bazoluka bana. Mais yo zu mwana. Pono ndimeka te o souffrir na pa mabo kilo po ngozonga asima. Alinganga le mwana zala libane mwana ke puso msama ngomna konga bana linga bongo te. Bimina le panga tatatika. Tatatika. Mpanga msaba faze de la atubore ko ngulu carton atandeli mwana ngama le mwana zipie na la ala lisi mninga ngotala. Oh. OK. Est-ce qu'il lelo Nzamba salio grâce comme yoza merveille, la merveille de Dieu. Merveille wana nzamba salio yango. Alongolo a ozonga ka. Nazonga te. Na vana na sepika ngona sika passe. Mono mila miliki. Mais la ratia rouge, miliki na ba département na somba. Boji wana na bimaso ba sombi ngati. Parce que miliki $10 sango wapi. OK. Ça facile parce que moi c'est mal. Gloire à Dieu. Ce qu'on n'est pas vivre boui, na mwana boui.
omelisie kati ameliti alali na poko ali andeni kati na poko ali afufu sombongo za lambili ya sombongo zo la sombongo ete na sikele kati OK ba melisa ki na bibero so bato ba olanda oyebisa bango ni par rapport à mwana yo te bato ba olanda nga déjà bato ba olanda nga una mwana pasunga te pona sima mwana oyo bakina nga mawa pasunga ba edo par rapport à mwana so batindelo mbongo bando teka polesa mwana oteka no teka libolo pe limba pasi uzoka pasi kuta mugamba ukanga mpema tutunga mtapota boy pota pasi aïe c'est bon merci beaucoup linga juste to bakaka histoire na yo oya awa ndengeni à part bala qu'est-ce qui t'a poussé à comment parce que mobile on a beaucoup de temps awa tout nga mutakota nga apeta pa camarade na ngapika camarade mutakota nga papa kufa papa zali mais bala mwasi mususu mwasi ne pomba na ndako alinga biso alinga bana mwasi ni alinga sko bana mwasi sko par rapport à affection pesa bana mwasi ngo mota tiele zakala OK. Donc vraiment merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à votre sur Bozolanda. Biso vraiment vraiment tous na siège na bango. Maintenant c'est pour la gloire ngoma ozo lebso vraiment ba insert ya banda kuna bango po bandeko na biso o bazolanda biso na yebi ke ba fanatique na biso ya Karim Yamado bazalaka vraiment motema mawa makasi komona ba jeune sœur aboye surtout tantina suka zo pesanga mawa makasi mais je suis exaté azana place te. Et surtout ce moutou par exemple bo excuser vraiment na ba terme ce qui moutou azana défaut na nzoto mingi za kazandoki azaboye monte kutu ateka nzoto na boye kunki wane bima za pona boye le colonel sali boye pona boye donc ça fait vraiment trop mal na ba famille na biso et ça kabiso vraiment pas si makasi kwa ngoma toke vraiment ozolanga ba insert ya banda kuna mo bisika balalaka ozoli biso pena bato bamoni awa ndenge zalaka et puis ozoli biso vraiment ba insert après ça des annonces merci beaucoup. Parce que là, on a des choses 0 R. Ça a coûté un bon, on a beau dire biso. Babeti biso. Fait la biso, on a des photos d'hôpital pour te faire. À ça, moi, mais ça, parce que là, on a des photos de babeta biso, on a des mots. Nous, comme un cas, ça va être un cas. Photo. Vous avez quand même des hommes de soins. Mon photo. Les bandits, hein? Oh, tu vas là, hein? Oh, oui, so bambule bandi tolalaka awa bamikolo kunde elangeza boto osepela po so ebandi tofinalaka biso bayi toyibaka mpe ka awa c'est bon swana mbongo baka wana libala po bakoyibango solo langu olali botaundaka tata neza ate ntaye kula mawa zate okula wabosana kula mulembeshi.
Merci beaucoup quand on est dans le baquet to continuer ko sunga en tout cas vraiment ngamo ko tunena moni bona ki pasi bato wala na babash basaki baninga kuto moi batol mais bango pena boy na kata basaki na kata ba chantier et puis na kata transco na kata transco na basala nini soki mbule bandi bakenda kokota na kata transco na do obulisa te soko zana mukie yeba ke mbongo na ozongo sute esimi njela ekelibela biso batamawa oto mesana ko sunga to mesana ko pesa non $100 te ko pesa non $1000 te ko pesa $2000 te mais ne fisque $50 ne fisque $20 so que pesi o aider milimo o ezola la libanda boye bazui ata moyen ya ke batongela bango ata mois de anga pour ata 5-6 personnes balalaka et ça la vraiment bien makasi parce que baza ebele mais toujours vraiment temps ya ko sola na bango nyonso te parce que aso yebi babenga ngo mabe zéro donc so koti awa il faut tika mukie opesa bango mukie moi ya olia moi nini donc ba melina nous après olukel bango selo ko olia pour kabeli bango mbongo so sali bongo te o sala émission te j'ai dit vraiment merci beaucoup na ba nyonso bolanda ki biso mikolo tozana hein produit aka moko awa toza produit aka moko produit salake donc eza na ngutu yolobela te on baki lelo foza boye pona laksa ndenge produit awa toza esa musala bomona libumu nanga pe bomona libumu nanga a toza mama Olga awa toza yende makambu na Paris hein bango mtu osa musala bomona publicité ngezo leka libumu liboso ezaki munene na sala publicité liboso mais cette fois-ci regardez bino mozo mona ke libumu vraiment et kiti vraiment makasi donc mais non ngandena travailler awa hein non travailler à pour et comme moi munene pour maman Olga nde makambu azo sapina makambu solo produit ezamoko awa toza je pense que herba produit et ya bomona no bando présenter ba produit et ko sala biso vraiment bien makasi voilà vraiment na pesi merci na batunyo solanda ki émission ya lelo na pesi bino vraiment merci na batunyo so obo soutenir Kakarine Yamado merci à tout le monde merci à Laurent Lorenzo merci à Michel Limvo les grands saoudiens donc on a vie na ngamoko vie au petit na talasko hein tala mahamba boy vie na ngana ebike yo mesana ko sunga soko sungi bana boy e ko sala biso vraiment bien makasi je vous dis bonjour et merci beaucoup sur mon qui vraiment image bima kitoko boy ezaki grâce ya gloire ngoma moto fa 3 nde mutabimisi image bima kitoko boy en tout cas vraiment merci beaucoup et je vous dis bisous check